CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. WCN News Congo number 1. Babi Congo number 1 c'est un patron. Donc Congo number 1 est continue à Katia Birmingham. Quand on est Sabino qui ici c'est Birmingham. Donc Lelo Angèle Mianda pour première dame ko. Akangi masolo na kacha Congo number 1. Donc Congo number 1 en personne quoi pour les tolo de la kaka. Donc ba s'appelle la personne à Jambogo. Donc les za masolo à Brésil. Donc Coupe du monde ebeta mana Brésil. Les Birmingham ko et comme na Brésil. Donc Nadine Bolingo yo moko yeka babi capitaine de l'équipe. Donc et lo kwa nzoto akangi masolo donc les na na vient na ngai na obenga na nous Kasindombe na mukonza bilamba ya Birmingham. Mukonza bilamba le na Brésil. Donc n'évitez ceux qui coupe ezobeta malelo na kozwango Lucas Ndombelo otona viens nga le kana ya masolo viens nga bonsoir donc le tobi ici c'est Birmingham donc ici c'est Birmingham toya to sangani pona Angèle Mianda bu o azana taya kusiki o première dame à Birmingham a confirmé na kata mboko viens nga donc yo balobi ke yo za mkonza bilamba na kata mboko na na besoin confirmer nga bilamba obeti so que ça ni po balelo Birmingham balobi ne Birmingham eza européen donc Congo number 1 pantalon po biso to sabatanga to bata Angleterre il faut utiliser na nous forme Angleterre yango oni Viviane Wesu Bosco Masola au Basile Zalivienne ngapo balobi Congo number 1 makambo Congo number 1 alukeli Lucas Ndombele donc chef coutumier hein oezani bien la soulier ya moi ya soit bien ba fongola au petit na sima bato balata bilamba ba yebike o eza plani moi reçois les athées moi peto lobelo ba ezate moni bilamba nanu premièrement mutu nyo sabeta ka fort dans moni mutu ayebi déjà que Joanna a muta fort pour bilamba batrika kangote yes yeah dans mutu ayebi forme ayebi qu'est-ce que forme ayebi que non Joanna pour bisoto kana kana basal mo wa musique tango koti mamo ko sale ningani pour ni forme zali to sa batu ba beta ka forme na mboko yo to na batu ba beta ka forme na mboko ba sa ebele mais ngasiko na musika na sa ka chef coutumier de Birmingham toujours fort les alliés balobi chef coutumier à Birmingham Lucas Ndombele Congo number 1 bien Yann Baba Lucas Ndombele yo déjà tala kana tabalobi mkonza bilamba donc Congo number 1 BBC Masolo petit nanga Nadine capitaine de l'équipe de Birmingham au mato kita au kutana nous yé avant ça Masolo non à Birmingham ce qu'on moni était au lalier donc va bien nga déjà va confirmer donc ba ça ya kolala master nga na ngolo bela biloko betiza bani poto na kata Congo number 2015 soki na Harvey Nicole au monde en produit 620 livres sur une tembelo ibokena Harvey Nicole ya Birmingham au monde en 620 livres mon président Abeba du port de Mambo qui na Congo number 1 ba Congo number 1 talaka babi jidi papa la beti ba Yoshi bonsoir comment atingwa ntuti troisième tour, on va match Zana. Pour essayer que match Zana 2014, la prometteur bango était match Zana où selon yo le bini Congo number 1 pour aïe et ça le quoi moi bébé moi pour terminer kata West Midi. Nadine Bolingo capitaine de l'équipe le quoi nous autres. Talaka bo balbi na CP na président na CP pour balbi ça si tu patron na bébé di port so za patron to le ka si tu te talaka yo na CP no za patron o le ki na site na biso beti babino na solo na ebike entre to za ma copine propre ya dededa mais on beti biloko no ngana ni makayo mais on lobi ni pour na président na ngai mon boss Abeba du Pordo oh après cette opportunité pour les balobi que Angèle Mianda première dame de Birmingham yom ta vandi si ma solo carré donc on a fait au caraming que tu as image a fait pour Angèle Mianda première dame de Birmingham yom ta vandi si ma solo au lobby ni ba remerciement ni le groupe Angèle Mianda Angèle Mianda match za wo fait qui toko
talaka présence à formation quoi. Et puis là la lumière formation chez te vuma. So dans la fête té talaka fête ma bien té. Pour elongio mère ba botala ko timba danger. Ba remerciement Angel Mianda fait les kitoko petit penza ba muscada ba whisky ba marula ba belaise tout ezalaki olobi monde beta milieu le poto lobe ma sola binamba to yebite na ozo coupe na binamba donc to za kata Brésil donc coupe du monde ego zalaka na ici c'est Birmingham to qui n'est pas bata London to qui n'est pas bata Manchester poto to na bata Manchester awa to pe na bata stock contract olobi ni pour coupe du monde que tika na kata Birmingham po na mito to be na Birmingham ya Brésil pour Brésil n'est pas ici coupe du monde parce que yo lobi ni coupe du monde tika la awa na Birmingham tara ba biso ba jite vous matoza na Birmingham quoi mboka na biso comprendre coupe du monde tika la po na yo ka sango ke bata Londres bata Manchester Newcastle mais na mona mutu te na mona mutu te po na valise mbabila mala car na ke changer ka au troisième mais là faut la filmer valise eza na kata car faut la minute sur na ici faut la filmer valise kota na ozelo la filmer valise na pour confinement na bilamba eleki ebele bilamba eleki ebele na bokola bilamba lokola meme tara na beti kombo na beti bagabana na beti ba Red Valentino bagabana ba Red Valentino baganga abe ba lipo patron na Londres pazali mateza wo c'est que bien na sepeli quoi na sepeli la image na sepeli na dinde osa musana c'est que bien c'est bon tozali merci beaucoup na zona JC de base balobi ba vient na ngane ba kangi masolo vient na ngane JC de base na bosa niveau excusez ngai mbote mingi na mama nga botanga mère abe papa Timba baleki na tout ore nzimbu oreli tetali nzimbu mama na Preston Paka na molonga na Djibouti Paka akene kitoko na Belgique séjour kitoko dans la formation makuta bana mbote na Belidie Oredani Beni bébé Glody Jasper Onyx Gloriade ba mbote na bilo tout na molonga na ngasika motema langela mbote na Chokoli mbote na Batutu et puis mbote na bavela nga tout Simon Bongo bavela nga tout Patrice Pangi bavela nga tout na Angola la katisi na Angola ba Checho Mbala ba Dolph Muteba ba Alex ba bisu to boleke belé tala la formation kaka boleke belé mutu ayebi ngai bino tu ba bisu la lingi bino mingi ba ya kwanga do astela meteke o la tizani ba masolo ona beti o bozo mona oyo eza kana ya danger eza kana ya danger masolo na beti bozo mona oyo donc elinga to bima udite mete bimiga pona kanda ko ba nyama balegi trop na beta raso masolo ba forme te mais masolo ba forme na beta ngo trop ya danger donc no robeta ngo souté masolo na beti ngala besoin ngali nga preuve appui vient to ko lo ba boete na vieux boy skize ngati la funga na mabuto pona fezani masolo oyo ya ba Givenchy ya mo ba Givenchy ya solo eza 2014 ya ba Givenchy bozo mona ra bino moko masolo oyo na explication griffité on a collé déjà moi on a collé déjà ba 21 ans déjà à mon appel à la sera ba griffe et on a tinati donc masolo ya ba Givenchy na solo donc si bozo mona bino moko da danger na betara sur masolo forme maintenant betana masolo ba palin na palin na kini kutunga na komande kotunga na betara sur masolo te masolo forme na rien bonga na betara ba masana nga bazali Hakim Prince Lausanne bazali donc na betara sur masolo na mo expliquer que non mère ndé a robetara masolo na bani mère de mère balobi mo ça za ata catalogue nzote boya na mate donc na betara ne mère ndé mère na betaka très bien mana betara souté babi Congo na mo preuve la plus donc mère ndé mta betaka mère yeyo yemta betaka kaka bateni a expliquer ba innocent o ba bino ngoma solo ba forme te soko point donc mère yeyo mta betaka pa ngana komanga da patron na betaka balobi donc si tu as patron vient na ngai lobi oya komane patron mais mon boss abeba di pour ba tout ngana patron lobi di pour la boss na ngai vient na nga abeba di pour vient na nga abeba di pour yo oyebi petit na oti otala nga na Jakarta ale mwanga na Panama na kata Jakarta oyebi petit na yo ale mwanga yeyo
tovanda na yo oyebi petit na yo alemwanga ye yo na Jakarta petit na yo avant na ville des Belles na Panama oyebi petit na yo ye yo da petit na alobation na sola forme te pona beta trop na nga danger donc na beta ra mère ne a komande ko beta a expliquer ne ba innocent mais ma solo on sala et sugi awate ma solo ya parler zali oya mati parler kati ba forme bomona po ba innocent ba télé bazo beta ba ngwanzu ba mebele bele ngana beta ka suma solo ati masolo forme na beta ngo suti na beta ne masolo parler pour ngane ba parler vraiment na kini na beta ne masolo na masolo forme na beta ngo suti na ba Givenchy yomo ozomona donc oyo muta mega oyo modi oyo take away ya chassis balobi na ngeza masolo te oyo ya chassis take away dans le kanga va biloko na linga na kena ngo parler oyo take away awo ezati donc ce qu'on a sali oyo tuni on explique que non ezala ngoti zo comprendre mais bien moi parce que yo lobi ndeni potanga ko namba ko batu susu ba on dit on a dit molingo te capitaine de l'équipe nga komi na donc ne ko namba wani komi na katia West Midland ba lobi o batu susu ba on nga diaboliser donc na éviter pour ezamboka batu ba lobi faut kota na mboka faut senga visa ko nga na dit molingo na kanga masola West Midland donc ne ko namba wana yewa yo lobi nini po oza emoni oloba musala na nga na osana ko namba yo moni ozo kendeli. C'est mère en tout cas vraiment na sepeli makasi na masolo otio koti masolo la kata mboka o Birmingham na sepeli mère Nadine Bolingo vraiment mi vrai chéri asola raditoko na ba venaye na ba masa na ye na ba ser na ye asola vrai dans la sepeli vraiment makasi na mingi ma olobati na mingi olobati na sepeli makasi bani mais no pesa ba masa na ngambote oyo ba betaka ba forme na nga danger masa na nga Hakim Prince de Lausanne mote ya trop place Zali masa na nga Ale Manjala na Panama esiko Zali mote ya trop masa na nga Ali Tokyo place Zali na Panama mote ya trop vena nga Faratone Bibende ba bete ba forme ya danger apesa nga gu ya bilamba a partir ya King vena nga mo Faratone na peso ba mote place Zali masa na nga Benoît Luyeye ba mote ya trop ya suka on apesi les grands garçons moi na nga liboso Beni Mwanga mote ya trop c'est pas ça on peut construire on peut s'acaba plus pas possible vers Beba di Pordo ale Mwanga yo apesi ba mote belé ya danger parce que Zali na Panama o petit na yo yebi na Jakarta vanda to ba ba boki to solola tipa Diego musique petit na yo ale Mwanga yo ba mote ya trop venanga abeba di Pordo la bande na suki wana on a Nadine Bolingo, soi-disant, mère de 3 enfants. Hier, Patrick double L, Babi Molonga Nadine Bolingo. En tout cas, Bazana Jar, Bazo Bengaka, Bazo Lobaka, n'importe quoi, on a number 1. Donc, on a dit que na femme mariée, na John, père de 3 enfants. Donc, moi, je suis dollar na zone bila beta balle donc ba bika Patrick double L mobali wa mulai ona taya ba manike donc mi ga ba tata bo benga bo tonga ko nambe wana se voter na ngonga donc Patrick double L yé mobali na donc à suivre tous en
CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps